J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Je l'évoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Je l'évoquerai toute ma vie. Naranti bino nyos tu bozolanda histoire na biso titre na ngweza libota pasi. C'est-à-dire na vie ya mutu nzambe mutayebaka lobi ya mutu. Boko naranti bino moko bolanda boko comprendre ndenge nini ezaleli bato basaki na bosu na bango. Et puis pourquoi kaka mingi biso ba africaine za bongo. Soki kaka ndeko na bino mobali akufi atiki mosi na bana bon négliger bango. Bobotoli ba bien et bino wana donc bobotoli ba bien pona bino ekomi ya bino bose caparé nango nakasi bino mo botala bo comprendre place nini bato basala mamora basukaka théâtre ezala on ka te que non atala pona seka mais ezala ko tala pour prendre quelque chose aux autres quelque chose o ko sala yo mutu lobby parce que on to sunganaka entre biso c'est-à-dire libota ya pasi. Et là, bato moko oba uti na bango ne sika obino bozo mona bango ota la place bazo kende. Merci na confiance bozo pesa une nouvelle vague et Luanda. Merci na bato nyoso ba travailler na kati ya film na biso. Ba collègue nanga ba présidente, ba président, ba na biso ba acteur nyoso ba jouer na kati vraiment merci beaucoup nazala kité mais bolobi ke boko kotika groupe na binoté. Merci infiniment. Je suis vraiment reconnaissante envers vous et merci na ba mécène nyoso. Bato nyoso ba mona ke non ba contribuer ba tia Pierre na bango na kati ya libota ya passe. Merci beaucoup. Na Kongwati Sébastien Saint-Huit. Merci infiniment à toi aussi Sylva Pangamao. Maman et Jemima Elor et patronne boss oyo l'équipe mi bale belé na mbongo wana bina jeté ensemble la na moté mona mkongo ya solo et puis merci lisusu na Benalemba merci beaucoup. Merci na batutu ya kinkolo. Merci na batu nyoso ba consommer produit na biso. Merci na nouvelle vague mobimba. Merci na confiance na bino et tout à tous mes chefs. Merci beaucoup. Libota a passé so continuer. Bo continuer bota la suite na. Ce que sili mabe, yum to sala mala mabe, continuer au sala mabe. Mais ce que que sili mabe, yum to sala mabe, changer yaka na malam parce que même Bible ezoloba. Bato ba sala mabe. Bato basala malam bako bako sala malam le contrairement na bato basala mabe bati kande ko sala mabe baya na bolam donc voilà libota ya passe eza filmé na bino to pesi en chance nenga la pesi en chance na bike bino pe pesi en chance et merci beaucoup na Jeff Ngoma pour tout nyos oyo sali merci na cameraman nyos wa simba ka mais plus à Jeff Ngoma parce que yende mutu to sisi musala na ye merci beaucoup diamant vert. Les gens qui sont là, ils sont la patience. La moi, tant qu'on a ce devant les gens, les balbarales sont la portugais, namorade. Les colobatés qui les nazo sur la noboé pour calamité na fana voyager. Moi, quand on a zo kene, na ebi maramboza qu'on a tiré que kotozo tikala, faut nous battre. Est-ce que zo quand on a nazo le battre? Non, yo gagné sur zo epsa. Kotozo tikala, faut nous battre. Nabiki ba mfete moi baza ebele batu bakoilo songi balo bano boye comme ça yo po bon la motema obosana ma mais nazo garantir que vanda kimia talela ngai ngape na talela yo ceux qui auront patience les balobi que la patience c'est la longueur du temps nzamba na ebika ko sunga biso baba kuna na ke ko sakana te na ke ko luka pona yo na ngai nabika talelo te ngana yo to ko sala ba famille oki mama ngana lobina nyonso lobi na ngana yo ki mais sikoyo conseil wana yo zo pesa nga ezongi sous pas na yo yo pe côté yo zo kende wana tala ka bino mibali pe bozalaka côté zo kende wana ke no pe ko mone po miso no pe na nele mina ko mona de bozalo na ozalo ko côté kuna ke no mona subasi mususu obosa na ngai okino ko linga kuna ko mona kutu ide na nga kutu ekozana ngo sute yo pe côté zo kende okino ko mi batela pour nga kutu problème exact nga kutu na ko mi batela na nga vraiment bien ata kutu ko beta 10 ans nga na ko sela na nga yo
mais pour na yo siko nga na yebite opesi nga conseil bien nga na yo ki nga ponga zanga mwasi na supporter nga diama vers osekisi nga na likambo olobi wana ke yo za na patience eze pa na ngai nga na koyebisaka yo moni ti esiko nga na tiaka wana corazon na ngai leloko nga na soko promettre yango lelo soki balobi ke ya solo ke na mama na yo diama vert na bikisana nebale nga na kobikisaka diama vert nazoyebiso bien ke na ke mission de service elingi oloba teke nakende libela nakozongaka alo nde nakozongaka ndenge olobi ke okomibatelaka nga mpe nakomibatela mpo nayebi déjà ke naza déjà na engagement onga nazwi nde nazokende mission de service ntango nakozonga nakuta ozala bien peut-être ozokanga malamu ok donc bato na mokili bakoso te nayebi ke bami ya job obi bami ya job bacamarade ya job ntango pasi eyelaki ya maladi bato bayaki onofinga nzambe sala boye mais job ayokaki bango te yo mpe ezala lokola job tala confiance onga nazopesa yo na confiance opo ozopesa ngo tokangisi yango ekomi eloko moko napesi yo déjà lisese ya job zala na calme zala kimia ata lelo eleki lobi tokomona kaka nga na yo Diamant, obimeli wapi? Mointe cadette. Na pas na yote. Problème ni. Moi mointe. Faut na te zana zolo kiti mwana mama na ngai. Te za uto kiti te. Omoni pela ndenge na tamboli makolo na moyo. Esenga kana vanda kana etoko. Vanda kasi mwana mama vanda. Problème ni. Basi tunzala mokili oyo telefone apa manoko eleka su te elekaka te eleka su te ozobenga bana limero ono ezoleka te eleka kutu te eleka te ndeni monike telefone epengi ezoleka te yango nayeba na yo nana problème moko grave nde naza buko problème nayebi te soko kosunga ngai problème nini mama lobana nde naza batikali ngai na zemi ti mongo zemi yango oyekoyeba nga mikolo remarke banga bajour ayebi ke atikaki yo na zemi ayebi te ndenge mpe akende bonda osolola te natiko nayebaki nanu te nayebi koremarke yango bajour nde naza mona sasa yeba examen na na zemi diama nayebi te basuka wapi soki yango nayepa na yo soki nalongola nanga zemi yango komeka te diama komeka olongola zemi te mpo na zemi kutu komeka te nalongola te komeka te bagrand frère nanga baobenga komeka te zemi olongola komeka kutu te mwana mama mpona wana mpa na opesa conseil komeka te obenga nanga na ndako na okende wapi yana biso wana azaka kandakanda komeka te melana oma ya malili diama yokana onayebisa ata famille ye moko oyebi te nayebi ata famille moko te tomana okutanaka na babar ata camarade moko te nzambe alola tosuka na likambo ndeni mwana mama na ngai amonika nalongolaka zemikomeka te mwana mama na ngai melana oma ya malili ya ndeko na ngai bebe na ngai omoni nde naza boye namoni elo na oyebi so te na minute oyo oyebiki na vi na obotata mwana moko te diama okozoleka pa manuka ndenge azala koko néglige yo te oyebi mobali wana degré nini na bolingo azali nango envers yo oyebi eloko nini oyo ye ekontese kuna te mwana mama na ngai nazokanisa bolingo mpenza ye apesaka nga na oyo ngai napesaka ye vraiment te yo raisonne bongo omoni ke eza telefone ezoleka te sikoyo soki ebunga so tie pa luka numero na yo azwa te usa ndeni numero nga napesa ye ezosala nango nzambe akosala mwana mama melama ya malili conseil na opesa yo yo bota te na vie na bongo ka o nzambe apesi yo moko wana oyebi nanu te oke konéglige kosalaka yo wana te mwana mama nanga kanga zemi wana batelele mosu mobali no akozonga ya koluka yo
ozolanda ngana vovo ezalaka ndeni ngana mobali nanga ezalaka koswana bitumba suka vovo asalaka nini ata nakimi pa pituna fo alanda ngai ata nakimi wapa afutaka batike vovo tika ngai te bongo siko pama noka koko néglige yo bakanga biso na soyo kuna vovo azwa transport mbango kolanda biso tala surtout le comme na zemine ako néglige yo te komeka te oza ndeko nanga mwana mama lobana esi basemeki baye tia bokota mino kasi kaka na ndako kasi boyambi biso lelo na ndako ngai makolo na ngai oyo ya mayanje oyo ebimaka ngai na mbandaka basalisanga na bomwana boni motema no eza kimia na molimo mosanto oza mwana osambela molimo waka santo nzambe azala na tika mopepe mabeleka na bebisa mokayenga omwana eloko bino boposanaka te toya na mboka bafaya towuti kuna na mbandaka tokomi na lwanda tokatisi bibale combien naloba te naya kobima mopepe likolo tobotami famille boni moi elo alitoyi na o bandoloba lokoto merci boni mamuti boyaki bana kala lomoto topusana koto pusana mani tito mokolo mosuku nde toyaka boye tokoki kovanda na balabala boni petit frère boni ça va bayaki na ndako olaki na ndako nanabima bana bayebisinaki ozali awa ça va okomi na makolo ngulu boye okoki kopesa mobali papa alata te mwana ake kobenganga mbangu obi tata mwasi na tata kulutu baye vandala église tokotaka si na ndako tovanda libanda molonge tovanda ni awa nalobi yo soko yali nde tokotaka na ndako soko yali te climatiser ezali tokota na ndako bayaya yoka ngai oki yana lobini soki yo ozali te tokoti na ndako oza te tovandaka libanda échange loko moko te tokota na ndako yaya te tovanda libanda tosola libanda tosola système afana ya kotala bino dimanche mabe ezali te ata dimanche okotala biso mabe ezali te tovanda na makele na biloko ya bino badimanche yango mpe libota mwasi novake na ndako tosola na yo tetikana tokolia te tolaki kuna na ndako marit ozela siko yo mokolo wana omonaki ngai na wenze nakobengo litv obeti ngai kala po otie kabeba milai naketa sika na makolo po osangaka nango loko okosala tia pardon ba rite yaya asa mwana kata boka kara vanda na yo kukuma kaka na badombadi bambadi afufu bokanisi tokoya kotwa bambadi na bino wana nanu tosoloti bayaya na nga nakanisi mama na mamani tokonoko balangula likambo nini lekeleki na biso tolia mbongo te bato mosusu balia moko motema ekotya bwenyi topanzani mama akobela mama aleki akobela na mbongo pesani mbongo tokende lomoto mpe ndenge ana maladi opesela mbongo abupi aloko toeli ya mwana topanza na nkombo ya yesu mokonzi okaboyambi te makasi yo maloba te ndongo yango ya yo bandeko babotami na mocopo moko bakolia te yango nini okopesa biso na cimetiere o soki wapi ya lomboto osiste boye nanu tosololu te bobandika makelele boloba na nga lisolo eza nini parceke nalongoli mwasi na bana lisolo ezali boya eleki na biso na mboka mama akobela mama aleke akobela na mbandaka mboto mwana ne akotanga te olukele mbongo atanga pepe nzoto ya malamu te yo mbongo no elitolia na sana mabele na yebi te na ndeko na mwasi boni boye epesa yanga lokesedie na kati ya lwanda toali mingi te kaka biso misato boye mpe yo tue ingratitude liboso na yo ya koboya kopesa biso mbongo boti na yo mbongo boye yo tia nango soki eye butu eye mwe kaka biso bato tokovanda nayoki bino ya lomboto na ya ezoka nayoki bino me naza na makambo oyo nazosala soki nasilisi kosala yango nakotala baprogramme ya makambo olobi na nga to balelo eloko ya te eloko eza te bongo ya motema nzambe yaya yo yaso merci obala
nayebaki suka nango te sikoyo komisuka Oswana kaka te merci kulutu na leki mbongo nayebisa mwasi na yo te tokela ndako tokelia tokolia te rite benga mama lala ya célibataire mobali ma bolingi te yo tala yo bela kintu yaya ngana boyi te me nakopesa bino nalobi nakopesa bino après zoya mbongo lalo yo bela kintu boboyi kokota na ndako tolia kaka mobali wana boboyi tokemelia soki pichu buzi tu tala yo ali yo kipe mobali na yo kipe yo ngape na kipe mwasi na ngai yo na ngola po changer kombo dani yo Mireille oyebi bien que depuis mama kufaki ngana tikalo koma na ti alors nazokende kuna ke no résoudre ba problème nyonso etikala ki wana nayebi ke yo moko bikuna na mboka soki bembe kufi umelaka ti bana mort keti alors yango nazokende kuna pote nakende kobongisa mpona arranger makambo nyonso tout et surtout naza aîné alors ne nazokende kuna ko résoudre problème ya mama wakufaki nsima mpe mwana na nga onga na tika mpona bota mwana na mboka nakozwa ye na ya na ye awa akola mpe quand même na article ya ngai na yo ayeba article na biso ekozala mpe malamu azala pene ya papa na mama eza malamu yango wana nazola konga nazokende mboka naza kose rappele kotino na bande na musika epa ya garçon moko komoni bano fera eloko wana Mireille eza très important na bande na musika terrasse moko eza wana ye bano fera terrasse wana eza ya ye basalaka mpe elongo naleki na ye Eric Shela okozwilanga biloko ekouta na Paris omwasi ya bano moto akoya nango oyo nayebi so komona ye Sandra na mwana na Efersio koli bakoya nango eza très important kote ya soko ozwi yango kolamba ekozala mpenza bolamu ya yo na ngai peut-être bamessage oyo nakoki kotikelo yango wana bon naza kosengo mpenza pour favor Miraisa likambo ya mwana oyo aza na mboka pour favor Miraisa yo oza ya ngai oza na kati ya corasan mwana wana nazopropose aya awa avanda na biso nazopropose yo nayebi te bon soki ozwi yango ndenge nini na problème te aza ndi mwana yo loko obi koyani ndako eza nango monene ayeba mpo na ndeko na ye estce nga na kolobake mwana ayawa te mpona intérêt nini bango nyonso baza bana loko moto asoki pene kuna aza te yaka na ye awa tovana na ye non nakoyi te mpo oza maîtresse ya kati ya ndako yango nalobi yaka na ye mama soki mobali alingi asala likambo fasinga na permis sopa molongo ani na ye yango mpenga nasengi permis lokolo permettre ngai eza malamu mingi antuka na sipeli makasi merci chef mama antuka azala lezi bozala kima na ndako nga nazokende mpona se prépare mpona bilamba mpona kemeji Mireille yo alaka nzoka zoba boy ngai nayebeli yo boyo te Mireille mobala akoloba yo oyebi bato ya mboka te munu oyo okoli na mboka botami na mboka yaka na vile boye mais se eyi kosilisa biso na mboka Kinshasa Mireille kama hivyo nilirudisha niko narudia kwetu njo vile niko nakwambia vile unaikala pale unatuku mala kukiti sasa mwanamke wa mkubwa ya dunia ngai zongisa ngai na kisanga lokwa na iko ebesa yo zoba muto abotami na mboka iko ebesa kaka Mireille na iko kenda lokolo sa yoki mwasi ya babengi yo kasi mami wata nde yango mbala moko ndimi ngai na yadi na ba mama ya oma boya Angola ba mama basimbi Angola nde ngai oyo bayadi nanga niko naenda kwa Bifatuma Karalo wala kazoba Mireille ebedi yo boyo te iso waya okota Mungu sangu oiko ndima lokola zoba kaka mbala moko kasi ngai na koboya kasi kenda ko jiwaye akoya kolea yo na bana na yo che combien de temps você tobondela nani ntango nyonso yaya lelo bayambi biso na eloko oyo bayambi biso na esengo nzambe ti abongisaki makambo na ye tibani kosola bayambi biso na mapela ifo tobondela 2 minutes yaya baboyaka priere te ne prier Éternel notre Dieu ya Marie nabengi yo yala likolo na biso mpe na se na biso kaka yo
biso na katolike tokumisaka moto mosusu tobele yo maria na mwana yesu kristo so tokende na loboko oyo tokotala anuarita totali bakanja bafandi baza kosepela bazali komela eloko api ekitisi motema c'est-à-dire elingi koloba te kimia na libota na ngai ekota tala nde bayambi biso toyakaka likolo nde ndeko na biso moko apesi biso mai ya pio tomeli ekitisi biso motema masolo oyo tokosolwa tobengi mwana mpe molimo mosantu na yesu kristo na noarita na bakanda bakompanye biso amen yakumba eto amen amen bayaya vraiment ngamu nabengisi bino nasepe na maloba mosusu ya na libondeli ya yaya lelo vraiment boye na kimia na osengaki kimia oyo ndenge tobandi tosisa bongo tina kimia toza bana tata moko mama moko na okende na gauche droite te nabengisi bino mpo na boyi boyokango pa ya bato mosusu bon baligara ase yango na bakateli na portugais balobaka basuja lava senkaze ningolo babilamba ya alors chofusha la sopa portugais ko maka ufanye na loin koyeba portugais te na ti live les habits à salité en famille na portugais ba ya yezo na portugais ko ya yezoka esizi na portugais bi portugais te tafara muito na keboy kala boka bino ya bino bokomani ti mwasi na mbali po kama kambo lobana yo nazo faire voyager azoke na poto parce que abana otanga na Upra na Yolande nazo foudre rien nazo perdre bambongo pamba na ba propina yango na préféraki akende poto na yokiyo to yokiye oh uyoki nga bino miba esiri na yokiyo masolo bito na posa elite aba jaga na poto ne mala ya riti bo elite ya mwana bo betidi yako tanga wa yokana mwasi na yali asana kizina au sala nini quelque chose kuna na pozina na libanda siko bana bazali te na lobi tata mwana bla otanga na classe tata mwana wana yaka wapi yo elela bonini yo kanisi to ibite poto bomela ko moto tikana fungulo miso pon mwana kana lopaka miso na se na futali yo boni azali moto tika moto amema ndinga komema libota na ye ali libota na ye yo kamarango kenga ni bakongo baloba te yango kyaku boya te kolanda yana hote ngana sepe ko kokinda rite na poto mwana mama leke na yo oya landilo poza oyoki bolole dakikata na moto libote ya yote mwana na moto mosusu kweli olina genga mwasino kwenengo nini ubu ebandi ndenge nini amvute yo mwana yo moko mwana ezaka kobokola pesa nécessaire lobi mwana na koyede bino olobi nini zonga moto nzambe na ngai libota na ngai tinda yo akende ntango mosuku ya ngai bana nkasi basalisaka banoko azali na niveau ya étude asilisi okosala mosala ya punda yo bébé obike jona betsanga libanda mama komeka kuti kobetaka susu bongo te au niveau obomaka ngai donc keba komekaka susu bongo te musala te mama tozapama lelo lisika ndeni ndenge okolalela nga na butwa lelo ndenge kokoselanga demo na boyi omolelo papa chéri pardon puis à $200 na mambo bien non mama yo salaka nde ezaka biloko azano alesi eza ebele na poshe kozwa yango yo okufa tande kanga mie ndoki te bien pote bebaka na uti pa mwasi na ngai kolongola yango kutosekaka mi ngai ya ndenge ni papi ambassadeur oyebaka peti na lovaka
bébé yayebi nanga ke papier ambassadeur ayeba ke petit na loba po déjà yebi na ye tunanga nini bébé na ngai nayebi so coach mikolo ndenge okoche mboka abi nanga petit nanga azala à l'aise nayebi oza na omuta papa chéri mais okanteni bomona oshimboka esiso makasi boma shimboka esiso makasi il faut dans la force po lelo za lelo bomona oshimboka esiso makasi pesa beta deko esiso makasi ama na boye komo obetanga bientôt boyelanga ata mwa noir nkolo no noir ça va soto sisi tokena osombelo noir osombelo sokotana soto parade ya masolo lelo zwaka ya bo yoza bongo bloke no ka ngai wate bloke no ngai na kena na bébé ego mwana mwasi mosusu oyo ali ndeko na biso te otinde poto oyo babotami na yo mama mo tata moko ata mwana ya ndeko no otindi ye te toloba te oyo ali moi-même eyaka na libota toali bantu ilu mama yango problème nga nakomi koresone boye tala nakotinda na samizanga ozwi kaka kuka sokomi na kuka ozwi sampol entre ya rock okende kobenga mwana ndeko na ngai Didier mwasi ne Kistel oyo ali na butiki na ye yebisa ye boye loba mama alobi eyali lisansi yaka yebisa yo makambo oyo ali nango na motema akoki kokufa nango te naali kosufri makambo nini yango so oyebisanga mwana yo so likambo oyebisanga foyebisa motusu foyebisanga mwana yo moto bimisa merci mpona parole nangaki nanoko na bino ejoka payala ye lokola ali mutu likolo babebisa ye ngai papa na mama ava bakufa batikelaka nga babi soko olobi likambo ife kokisama nga lokola nakolosene boye ali malamu te kasi mama elobaka elo tobotami kaka biso mine moko akufa totikala misato elo alobi atinda litivi poto yoki te ngai nasepela mama ngakuna kanisi olingo oloba likambo donc soki alinga tinda aza mwana ye eza mpe kaka bien na biso mama lobi nga mpe ta mosusu akoza na makanisi ya kokanisa mama kokobengisa nga mama eza yango te kelo moko obanda kopreocupa po ritake poto mama omoni yo oyaka sili na yo to obangani poto mpo na français mpo na anglais mpo na kiportugais mpo na nini oyalelela nayebisa kofungola misu liboki ya moninga basombelaka yango kwanga te oyoki nga bango babongi deja awa na kinshasa sikoyo batinda yesu poto akende kobonga lisusu biso ka jesu france nde nakolalaka na dale boy nakoki kozwa te mpe osombeli nga lopango batongai ndako etage mpe na bakomi koshane nga kombo ndunda bitekuteko yango eyaki ka ntango nayaki bomwana sikoyo nde nakomi mokolo bobo na njuluki nakomi kotiaka beauté forcé
Yebi te na yani ki tonga petit coberto ça komi baza l'aéroport. Yo bandaka ya on sali mabe. Na yebo. Oyebi bien que coberto sida ba komi baza l'aéroport. Siko si heureux. Toi ka te. Toi Elisa, toi Elisa. Ah muki pa. Obeta fo. Toi na ka. Abeta ndimala. Excusez, vos capos. Ah, maman. Vous êtes un peu saboulé. Pardon bébé, donc il y a sur place c'est comme nous fait pour qu'il est profiter est-ce que tu vois tant bon bien le moté d'accord nous va vrai job bis va vrai chérie ça bien olati obongami yango natalaka bino eza mabeke pani kleti litota ye moto akabelenga saki oyo buyaka nabongama te okende te yo mane mokoni okomolandanga so na obima ndesi boye eloko olinga nasalela oyo nde oyeba te na prometaki yo anniversaire notoro soki asieda mokonzi atyomba lubango soki aye tofe ntongo na ilia eza mpenza bongo anniversaire ya adorable il faut ezala mpenza ya kafu wana pamfili pada ye moto akoya kofilme anniversaire wana ezaka bongo mpenza me lelo mpe ozobima mema mpe leki te mama te non meme te pardon mama nga akendanga okele malembe te niklet mitota nde nabona memika babilo nyonso mpo emiso akokanga suki kuna Rit Daddy papa nga akena ngai omona nga koko na yo papa ono na pio beige te tia pio beige kobota va mwana omona oneti koko na yo ça va ça va est-ce que papa ça lata ma chérie ozoke déjà naki bisana fest na tiao Rit yo kokende nanu kondima nanu te papa yaka nanu te pinga za isika na kotinda yo omonaka ndenge papa balatisaka ye bino mpe bolatisaka mibale na bino so okutana mobale ya moto ya mbongo neti Fabrice mwaka alinga kolata omona makambo elifana kaka moko na kati ya zamba na ngai yo kozamona bana bongo bana ifo balanda exemple na biso mpo baza bana basi lolo oyo bakobala ifo bamema exemple oyo mama koomela te parceke nakotinda yo ngam navandisi bino awa navandisi bino mpona ayebisa bino papa na bino avakende mboka ayebisa ye nga ke akezwa ya na bino ya liboso rk azaka na mboka bana na ngai ngam nabota bino naza motema mabe te mposo nazalaki motema mabe na ngai nalinga te rk ya na ndako na ngai lokwa na ndimia ya awa eliki kolobake na bino bana na ngai fo bozala na nsima na ngai mama na bino na tata na bino oyo wana azoya aza yaya na bino ki impolitesse oyo bolingi koapprendre ya sika ngai alingi yango obomi nga nde ya kopoma lelo saloma ya pema mpe eza te
Mais exactement quoi de couleurs bezalé te mbali na ngai. O matinga pa likolo. Non, cette fois, yo bindinga na zwa kwa na ba dimension na zwa ka. Vous comprenez? Na charismatique mo bala basi. Donc yo vous ki olobela ko to mingte. Na ubunda po na opeti na ngai. Ngala soldat. Na dina lapi na ndai no suka kai pa na yo. Ba msubo ya te. Wow. Mais conseil na pesa yo. Cette fois, je me monoka na muntu. Oyimbongo olia, oyambonga pasi ombonga ngolé. Na suki na kai. Bambonga ba corrida. Oza pa ba janga na linga papa c'est bon. Ticket pa na. Chalet faut te dire banda. Je vais essayer de faire une charge na bimaki omona eka lelo na ozwa bilamba na ngai. Limbisanga vraiment nazaki na occupation mo boye mais dans 2 jours apamba na aussi suivre lamba na. 2 jours. Pardon, limbisanga vraiment nazaki vraiment na occupation fallait que tika bilamba ba tala kaka ya wana pesanga 2 jours. 2 jours esimba te ponga na voyage ni ebisa ki bien. Nde na voyage bana ko leta bilamba boyete. Fona leta ka lamba liputa. Ko ezaki na matela na te. Allo Colis Ndongo. Eh, soko to benga nga tenga ni mnenge na benga o. Yo kan te kon ye pote suki pana o. Te? Nga pe na zwa dans 2 jours. Oui? Non, ya France. Ngai papa se date ma mioso dans 2 jours penzako. Na ko maman. Oui? Non, il y a un peu non, il y a France. Non, vous n'êtes pas grande sœur, Nicole Kabakaba. Oui? Biso la biso ba la poto dans to beta na kalaminte na longue Afrique. Non, il y a le maman peut-être na kokate kolis. Lo ban Europe mo na ko memelo ali puta. Ne ba tongeli ngai na raplo si makasi. Namo na benga. Maman ne ba pe kombono tezalana. Madi pardon, s'il te plaît. Donc 2 jours est belé donc il lobby no yo zelamba la ngai pour papa biso ebite ki no voyage ne lamba liputa. Donc yebi papa biso kutunda za la beko yo tika nguna ko tika nguna yi. Ya ko banga no te lobby vraiment. Lobby no yo zongoka. Ça va tika bien. D'accord, ke malam. Alibowa na yebi yo efe na yo limitator bongo total ya yoki biso to mona moi liboso na yo mokili esalema na liloba ngai mpe na lobi nakosolola nayo nayebi force na yo kende nayebi yo malamu. Reti. Come. Trésor. Kasi ko babino babi papa la kanga babi no pitel. Papa la kanga bi. Ne bite so piteli babi na tika ke na kubienga moko. Tika na soli na papa. Babi no pitel ne bite so piteli. Le téléphone na tika so ke popo kana bite. Ya solo, ya kana za la kanga. Trésor. Netiki papa bien na. Abando bela te. Babi no esi babi. Ma mère pas une petite sœur là, papa l'hôpital. Zalaka calme, Zalaka. Non, tu l'hôpital, on va essayer de vivre ça. Non, non, non.
abilité natika vakimya l'hôpital bayebisika bazana te nalandi bango l'hôpital ya 7 ans pardon zela Tuna, vous êtes prêts? D'après moi, il bandal le chilo to ya après nyonso. Oyebi wa kusaba lubaloni. Ça va prendre mes athées, tout ce que nous lions na bino taba. Et pas venir ngani. Ça va pour moi ça le kuta. Yango kama na Fatima sepelana, on te pose ça va pour moi ça le kuta yo. Tuna, maman, na lobi bien. Fatima, yesi na mémoire kuna te. Omemanga déjà na lia makasi. Yiwa na Fatima na memaye. Na tonda bona ebisa bino te kya memanga pe na lia. Obondima pe mumibali. Omoni ezaboy. Nga na mi mabino mibale, pa ve na nga niko toko la mino. L'équipe ndelo bon boyko. Ada yo moko kitse mako. Mama to welela mbu. Ada biso mibale ya. Fuma nini? Ezaza biso mibale. Fuma baza. Problème ezaki. Yaya, nalobi ya. Yoka na lobi na ila vie na moko dio le play. Mamba sala nga. Bobanga te ça matière à 2 personnes. Pourquoi pas bino mbalé ko kana. Maman elle papa elle on non comprendre na ngai. Bien radio. Ça va. Yo. Boni maman boni to kende matanga. Et puis to ke matanga. Banda ouais. Maman ngai. Yo. Ko rumela. Yes solo. Yo rumela. Toza koto yo. Matière na bien. Matière ya 2 personnes. Oyi nga dasi na zwa na limba na zwa ya age na nga bao baleki nga na age bao to age moko na meka na ba good news Marcela na nzoto ya Lubumbashi yo wala to ya ba Kongo ya Lubumbashi kotula mabe nzambe no tuna ngati ya nini no ngate kotula mabe yo sabongo siliki pona bito ke passage tata kibokolo yango siliki yo ebete ya respecta ba mama yango so mona masanga te ya lobo bimaki Fatima yokana asuma na masanga te buto fatika bo ngana to melate e boni boko Fatima somba Sila mtu wano yake ufana kia papa toyembela papa oye efo bimaka to kemela ko mela apa tina papa like ça ya to ça ce que lo anniversaire na yo siko Fatima Neige yo ali avona ngai yo ndengai na chela ka motema ngai na tutaka tolo na binaka na koko na ngai moko Neige waikoka mile ali zoba ngai na zaiko kanisa na boti moto njoka na boti etukulu waikoka mama no ali zoba sika nga na iko pesa o mayele na rubiboyo tata na ondenga akei makambo ya mama na lokola akufaki pe akoyia na mwana wana makambo na biso sikawa esengeli emata oikoka makambo nyonso ya mabeko bana koleka na kati ya ndako oyo ngai na onde tokoyeba me tokobana nde kolatesa ye mateka oikoka ya ngai na yo tokomatisa manake ifo tupandishe bulozi ipande kabisa kama wapi donc mwana ngai nalingi kutokoyoka ye na ndako oyo lokola mama no aizoba ike zengi ngai na ye komona lokola nabotaki mwana njoka nabotaki ebebe oyo andimi donc si je comprends bien maman ba ngai monoko na yo kaka oikoloba monoko nini wana solo ba kibuyi monoko no yokate nakoyoka ngai nakenda poto obonga na zongo na poto olobi nini kasi na lobi boye mama pe andimi mwana na ya ngai naikoyebesa oyo tovandi tata no afandi boye mama no afandi boye ngai nafandi boye nyonso tata no ayikoloba mama kaka kaka eina eloko ya boyi te nyonso obe fukama na ini fukama naiko bakisa yo ma pouvoir oiko ngai na yaliko bakisa yo ma pouvoir tango mwana na kaba koya mokolo kaba ikoya ma
Jonga. lelo ngai na tokobanda kolela chambre moko tokokenda lisusu esika te bango bakomona na bango awa loba ngai moto na bota milai te soki abima na libumu na ngai na memi yo sanza zomi mwana nakojonga moto ekoyoka tolakisa ye ngai naenano na chambre Mama ite. Nakulela te. Bayi benga mwana mama zamelo pangeza ngaje eti. Toyaka na baka papa. Ya ngoni ye. Baba ya. Tika na moko yoko lele na babisu ya sola na babisu era tika ni na moko tongola tala oyo kana nani yoka mopanike nano yoka ali mokonjo akufa ali mokonda ali motomo Sake ubimisi fongo la chambre téléphone Allô? Moninga na bino akeye elo akeye ngana lela kali sutena ya mutu anko toto tike na moro ke sikoyo sisira ngalo na kwa mateo oyo bisaseke didi na mete tilibo elo aja susute elo amoke yo mboka babo evite mwana mama soki na kamba ma soki na 14 mbandeke mosi kante na masuwa Maravilla, personne te commande. D'après tout, tu n'as pas de la télévision. Oui, personne te
Tokola sani no TV za combien? Moi qui ça y est. So je na mta ko TV na ndako fa ocho libanda to ko le ko za kana torte mama. To wela ni. Makiela ni bocha. Bino mukatsa ndako ya bino. Momona ngala sesa bino baje na ndako. Tokanisa mbo topesa ye. Tobimaki biso ne sa mtalenda kwa zati. Tovanda pa na ye, aza drone osenga mbongo. Bungu to mnda posa mbongo na ye osali ba nini nani. O compliqué na tinani. Topesa mbongo na ye tokanisa mbongo topesa. Oh, uzoba boy. Soki zate toke yiba. Mais you be made no bit. Na sale malonga ti. Na lo bebelete. Bosala to bosala te lo bengi lo te na bike na kuta mbongo likolo mesa. Wa monika za mwasi atembe. Acha mbongo te pe aka mabona bimandako. Tango yo mwasi ande ko ngate. Na koloba no bo na yo na bana. Bibanda ko banda lelo na lo pango susu te. Kanga buno, kama buno. Ya yo kanani. Omoni na ebisa ke lo. Mo biso to alika bande konayo. Natanga pasi to bisengo. Bino na bo sukoli bo sante ba teniti. Tena o c'est-à-dire bilamba les habits. Nga banda kaka elamboyo. O ba pesanga na kate mo bimba sanzaka te kaka yango na yango. Na sukoli te. To sai déjà soki 15 jours yango. Manjaka kaka ndenge moto akofisi tikana loba na ye bimana bango noko ozo sala eza mabe bono biso basali biso ngo biso pe to abambasi ozo sala bango eza bien te noko tika bango en plus spécial panga papa na bango atiki awo noko Bakutu pa ozo to la place okete bakutu ozo ti ya pa longano Bembali bota mama na yo. Yo kangai. Ali suma kamba koganga te. Omani nzambe ali sise. Ye akaboli biso malamu. Na bio yakina ba makango na yo. Bongo yo de lo ko za makango lo bate. Akepa mobile na. Bimani. Ya. Mote yo tikala. To kutala nzela. Yo. Okay. Ke bakende. Bari ba mikete bako. Bimani roko bano. Bimani. Nzamba ukata likamoyo. Ukasingana mawa. Yakayo na tikala nayo. Tika kende mbasima. Tika. Soki nzamba sa mo kitoko mona. Tala ni boto ke kote ngene no me. Sina motema we. Kolela te bakende. Ni bota bato. Ndoki bima bongo yo. Sero yinde mu bana ko sara nyango. Kaga ngali mo kuna kaga riba ina kongula ka. Mu de bedi ko ina man na dogo ko funga na kongula. Siko timu mu bana sadi na kaga ngako. Bakufate,
obengaki ngai maye irene salelanga. Hey, maman, faz favor. Sai fora. Sai fora do meu quintal. Não gosto do barulho a essa hora. Sai fora. Não, abana, nasengi bolimbi si vraiment. Telanga na bala kazi na upeza to telanga ni. Tolali 10 jours na balabala ngata wenje wa shikwanza. Plato okende zate kuna babengani biso pardon. Ah. Diama. Dikambuyu ngane yebisaka yango afan. Tangu zokumela maji banja kepesusi. Diama. Ngai ya baranga ngakanda mbongo. Umona ngai lukole iloku pamba. Usakani na vina ngai. Umona ngai donc sarite na yo. Kasi lero ngane su valeur. Kasi diamba ngane yo biso yo. Izana mukorumo kute. Na oyo sare ngai kuzonga na ngai ata confiance. Cada pessoa na vida dele. Aqui em Angola. Pardon. Pardon, não kotolani libanda mingi pardon. Bino fumo yo poyo kapasho yo. Pardon. Bino ndi butie pasi na fina nganye. Não compa. Mama ni yonda rukenga pasho yo. Po bino bino komedero. Bien c'est pardon. Ai. Ya mo yo sala na fina nganye. Dere mo querer ban. Sai fora de meu quintal. Ai, não tem confiança com ninguém. Sai fora de meu quintal. Não, não gosto de barulho. Aí essa hora. Mama ni yonda rukenga kapo. Você não vai ver eu canto ambiente. Ok, ele banda na cena, confiança mutua wate. Na mama, na yo banda, ibanda. Soyez maman na yo, ba ope baza baleki na yo. Oyo yende mutalandi yo na kombo ya Rachel. Mususu alandi yo ye na kombo ya Bon. Pe mususu alandi yo sima Bon ye wana na kombo ya Salva. Oyo aza maman na yo. Nyonso maman na yo akoloba ya malamu. Landa yango pesalela yango. Awa yoye ana liko yoka ba rapporte mama apesa rapport ba leki na yo ko kamata na kusala soki boite zala mwana botosi atanke yaya na pesi maloba epa ya mama atanke mama maîtresse ndako yepa bakisa mwa malobisa na kati. Ala kambalo bate le bienvenue na ndako na ngai. Ndeka na buti bana nga mibali pe yo pona zoka mwana nga ya mobali ya liboso na considérer mwana nga mobali ya liboso bolingo nga na pesi yo na lingi to futanga na monnaie de singe na lingi ke ozwa ndakisa bandeko no ndebo vivra awa yo pokotaka na rythme ene we lamba na nga o boye o kosimba to sa tete ndako yo eza ya bino nyonso ndebo za 4 za ndako na bino sans toi à l'aise. Si vous avez besoin de l'eau, comment communiquer, les autres, ils sont yebisinga, ngana oyebisa papa na yo. Zala les ndeba na ngana zwaka ba na ngayo peza na kabu. Ici nango kamweza na ngote. Ndeko noka ya mwasi o ndaza la capricieuse mais yebaka ko. Ndenge basi bazaka na ba caprice mo lokwa bima payer mo kwa zana mo ba caprice ne mo azaka nango. Yo lokwa oza ya yo yebaka ndenge ko maîtriser. Ya motu ezaka yangwana. O ndako na bino yango bandeko no bango yo. Maman na o papa na yo. Yeah, merci. Ok, na banza toyoki. Bozale loko moko, échange de paroles zalate, bato libanda, bakot sabino maloba mabe te, bozale loko moko. Ninga tovanda kana mama na bino toze loko moko. Soki na nasala likambo na kati ndako yo. Na senga repa mama na bino. Mama na bino pe soka ninga sala likambo oyo alingi asala to esepelisa biso fa yebisanga soki eza malamu mais soka mabe na koboya ye pe soki na yebiso eza mabe aboyaka yango wana na yebiso bino bana na ngai tozala nde balobaka na bakoko na biso keno tozala lokola voilà mama bakisi yango tozala mpenza bongo na banza toyokani maloba nazalaki nango mpona bakisa yango na mpo monoko elobaka mingi ezangaka libako te na banza na suki wana. Merci beaucoup. Merci. Bon, suki wana ngana kena ngana cuisine. Yaka, ok. Oh, Diama. C'est le moquetal. C'est le moquetal. C'est le moquetal. Yaya, on va ça la boîte. Yaya, c'est ça. Osali deji mu bimana balabala, la kata wenza chikwanza. Nogeli pula.
Oh, c'est non, attends, esse brincadeira. Essa brincadeira. Não é assim. Essa brincadeira. Não é assim. Isso que você está desprezando é sua família. Tu sabes muito bem. Ou não sabes? Cala a boca. Isso, você deve receber minha irmã. Adorável minha irmã. E a mamãe da mãe é minha tia. Minha irmã da mãe. E tu não podes fazer isso. E eu não estou a gostar. Mamãe, sai da água. Sai da água. Fica aí. Pai, qual é o problema que não acaba? O problema não é se lagarter. Mas você mandou com não é, papa. Mas não! Até para o singa famille et ben dans mes cartes narratives. Non, singa famille carte narrative. Jamais maman qui t'a dit pas qu'on y a na maya quoi faut comme yo so benga bango. Gani soki bango bakoti yango ngana ko bembe. Papa. Il faut mourir. Papa nga samo na ilonga na sakayo. O eza famille mobimba ozomona o. Famille? Oui, famille. Ozobosana. Comprendre? Soki famille ye bazo sengo bolimsi. Bolimsi no yoko bolimsa bango te. Hein? Pas ni boy papa. Faut yo kabaona eloko ni bayeli papa solo na yo. Na sana posa ya kuyoko bango bayeli ya bati. Papa. Ne bazawana il faut yo kabango. Oko benga bango kwa banyama boete. Rodrigue, papa. Rodrigue, papa. Yo yebi mi beko. Maman. Por favor, passe un peu de cela. Rodrigue, papa. Passe le papa, il faut yo kabango. Ni kamulino baye kolobana yo. Baye pour solo là. Oyi zanya ngora. Tara. Zanga nyoso. Uzanga nda. Milei. Tango nakendaki wenje kosomba ndenge opesaki ngai mbongo nalobaki na ina posa ya mbisi ya mai na lituma nakutani na mwana ya mama leki na yo Claudine. Shoyibi Claudine. O bayi kobenga Claudine Nzanzi. Mama, eza Claudine Mikala Nzonza. Aina eli mama mokolo bongo ngai na Mokoso alufu. Mwasi oyo ayikota lokola mwasi mobali donc alufu kaka soki Claudine akomi kaka bato nyonso bakomi mala mes. Kisi momba sima ya mutuka biloko nenda biloko. Mama, mwana oyo. Mama mwana makambo na oloba na ndako oyo. Mama makambo na osepela te na ndako oyo. Mama, nani aluki makambo kitisa na ino mongo. Abo, no kitisa te parce que bakaleso na ngebungi. Yo gumba musapi. Wapi bano ya? Boya. Gumba na mibali boya. Gumba te. Parce que na Kanga. Boya. Mofanda. Fanda na ino hawa kotuna katendi nini? Wapi omususuana? Mama. Ona bino yaya wapi ye? Azanda. Kena nano leo tuna kena. Yaka. Yaya papa fanda na ino. Ngai makambo oyo na iko ebe sabino tango nyoso. Akoko na ngai ya mosi na lingite. Mola kisa makale somo lati. Mola kisa ngai makale somo ya dina yango. Parce que ça va pas tout la histoire babitini na. Kala to aboka. Siko kale so oya ye biso pa to kola. Yaka na boy. Milei, tika mwana. Tika mwana Milei. Yo kusa Milei tika mwana. Milei. Tika mwana afanda. Mola kisa makale somo. Mola kisa. Mama. Mola kisa. Mola kisa makale somo. Mola kisa. Yo, makale somo mwana. Yo, lokolo nikola sa yondo botanga. Na la soke ngamna. Bino bakomi ko imba bakale somo. Na la soke obike ngala ko soki na mwana. Na ko soki so mbwa. Papa, bano tango bairaka makale somo kako bunga te. Adorable. Mwa nani kamera nanga na mama sona wakinda balufu na longa lufu na Claudine Mikala. Ah, ya Claudine Mikala. Mama na yotikira biso bakwanga ba makemba. Ayebite ki to za koto ya mama. Il faut que luka ye. Mana oyeba sunje. Il faut que luka ipenza apesa ngata bakwanga na tsaka tana na balabala awa. Na teka po ibano sunga biso ta mo eloko na tongo. Na palanka ne? Il faut que luka ipenza. Bien. Ça yebaki. Claudine Mikala na ngai penza na komone wapi numero telefone ba telefone nyonso batata mwasa na bino ba botoli mama nga na oyo kana nzala yaya nina zabo ni dej nzala ngozo yoka penza na zo batena ko sala nini mama siko to vanda ka bwe mata yo mowe pe na ndaka nuko yo baxele sous charge atani deja obimsa tengane abwe mutuku te komo beta nga so la nzala ebelisa ngai oui, bien sûr, tu vas dans la voiture. Eu estou a sair. Essa aqui vocês compraram pão.
Pas bon? Tamba pambo. C'est qu'un codeur. Yeah, merci. Amba que c'est belé, mais c'est que bien bongo ntamba. C'est pour moi qui était maman. Yeah, zalanga na maîtrise. Oh. Joa kasi. Qui est la programme que somba na mapa, kobosa na makala te, poto sala ta moitié. Makala ndembo itika ya mama. Oh, naso mama na lia ovu mama. Makala susu. Yeah, usaka na makanisi wana kata mtu zala ki kuna, e papa. Vraiment. Sana somba na maki. Makala ekuka te makala ndembo anezani ekuka na sala programme ndenge ne soko sala kene usala. Usomba map. Wana somba map. Oye ovu. Oyo sombela nga tabako. Kende pa ya Patrick Mbuyamba na Palanka sombela nga kunini pana yowana. Ya mwana ya moninga na ngai babengaka Josi Decor Pro aya na ngolao. Josi Decor Pro wana aiko sala ma podium meme ya kobeta muziki ya mokilito ya Njambe aiko sala makatala fale wana mobenga kana ya bibembe wana me ya mapredo avo makatala fale de katafale wana lokolo ikoloba donc abenga kenga ke albaki na ngai ya voya oya nde sengeli na kenda na pai ya Josi po wana alimona matamu alimona moke a jimbongo avant sikawa sengeli na kenda po moninga na ngai ya yeya lakina kitsasa yeya aibisa kinga ya voyaka sikawa ngai na ngake na ebesa yo avant ngai na bino oiko eba mama na bino aina jemi esengeli yo la jemi wana eko kam avo kokamwa kangai tengai soki na ikoloba esengeli ondi maka yo yalina maele teke yalina mwana moko ya mboka yawa to ikokose de makambo po ajonga mboka oyibite sikawe longe nawe ko bimate kako ya mwana ya mboka wana biso to ngiye yawa te yango jemi ya mama na we esengeli ebima tango ya kolota na buta ikomona ba ikolongola jemi aikomona mwana wana tango akomona ke mwana oyo akomimba lebere na ndoto na ngai seke ya solo mama ya lobaka mangamba solo nde sika bakobenga naye oikoka aye ngai na yali moto ya kala osala okonga na yali koloba esengeli ofongolaka nde matoyo osala nini oyo kaka kwela katoloba olengaka okolenga nini nolenga po nayebete ndenge ezala soko oyebete ngai moko meletesi nazali wana avo ya ngai na te sikokei ka ndenge nayebesaki yo naikomela te nakena kojwa mbongo lelo kaka oyelanga mpe panga ngai tango na pasi nanga nakobelela yo nkolo tango minyoko nanga nataleli yo tango na pasi nanga nakobelela yo nkolo tango minyoko nanga nataleli yo anguna nanga nzambe bakufa te nkolo babela te bakufa te kamona ndenge okopambolanga kamona ndenge nakopambolama kamona ndenge yoko Fatima no ritvi oui eza ngai Fatima boboto mama ya boboto mama ritvi te boboto na ngai amile tous les jours Rit
oyo Fatima ngai. boye boye nini Eza ngai Fatima. oyo aboboto boye ndeni nomona osali te lipopo kokatana kitambala ekano aya boboto pardon okoka te boboto banga bandeko na raisonne sur na école na raisonne sur papiero ndando miwaso na bajif anga malheureusement nga akata nanga classe vanda no yaya aboboto ritivi boboto vanda koyaya makambo oyo otika atekaki bibebe makasi bo depuis na école ozalaka bo akufa koloba boye te rite Tomona boye Fatima. Babenga na biso ya lopango wana. babenga bino na ndako batamosi biso babenga na biso lopango eza ya bino papa ero azali na mbongo na ye lopango eza ya bino bajipi na bino makambo nyonso ya bino baboto ya bino ndeni nde toyo tobima na ndako wana lelo te nauti ata koluka camarade ya papa roi David Bikuta nakutani na ye te Fatima naosouffre pardon camarade nanga yakayaka na tokeno na ndako pardon napesi mwa bilamba na quelque chose komona oboye na ondima Ya Rachel, s'il vous plaît. Un grand frère Nabiso au papa qui n'a pas province à présenter Nabiso. Beaucoup mieux que Milé qui frère Nabiso. Si mais on va ni pendozo ningsa likolo ndo ozalanga na oloba. Yo fanda na ki. Non, un grand frère là yo. Uso udasi benga pe la neige. Quelle audace. Mbala sungani sokote nanga. Tala mwana mboka oba lokoti na mboka soki nani aya kosa pe mwana soki soki kosa na mwana. Ya imagine makamo sa deskonga sina bango makamo respect ko sepelana. Ya ko kote la rete ngasko sina bango za bino respect ko sepelana ti. Oza respecte quoi? Ya no kumsa ya no moyibi. Moyibi baso betima na ngayo ntoyiba. Basuthe na ngayo yiba. Ba bijo mama nyoso biloko ebu nganda. Est-ce que ça a des preuves na makamo? Yo kosa mwana biso. Rachel, makela ni nanda. Moni MOP tu yambaki ye tant que grand frère na Yena ye wa fanjo tu yambaki tant que grand frère na biso mais makamusu sa komo sala za bien papa ngamo présent ya ye komo bunga même ngamo bilo na ngeko sikona muta yiba bon mutalo basute na lobi bino so na ndako abo respecta na lobi bino so na ndako yaya tapi toli solo lobi nazali na vie na ngai Maître Chaleur Fili yaya tika mama sala inga itoko wapi yaya kobetanga te ngaza muninga bino te faut copter yaya oya ba mai camarade na bino obini azoba webi bino bokamwisa ngai tala omone bozala pena biloko ya nsima bosalela ngo te po ani oyo yanga mpenza sms réseau ya mboka ya yeza nango ya mokie me bino omona biloko na lokota me bino nde naza boye nayeba te biloko wana esima bosala yango nini eyaya ti boyebisa mwasi edende todende mwa moke nayeba te bino mpenza biloko oyo esimo bapesa bino baoyo titu oyo eloko nini eza yaya kindumbo nga yekola nga yeko mto yekusanga ngo o chef nanga pardon kindumbo ameuye badi moziki otina bifo moziki zaide oh là là, tu as maman. Comment bangani? Fika kama ya bébé, fika bontal. Viens senta. Fatima keba na loyenge. Kokota mutumba mona ndako te maman ya ovanda. Donc yo présenter maman ya ovanda na ndeni. Onayebisa omoni ya yo ovanda. Toi ya omemanda kuna kena. Omoni mutu ba yena mutu. Soza muta manière. Faut tuna. Muta vandi même pas et le monter na yebiso eloko te maman. Oh Fatima matate. Oyebi ngala na mata. Eza ko mata. Pongane na zabe na raison mboko yebi. Ko linga remplacer ngala ndako. Tikala remplacer ngala ndako. Est-ce que vérité quoi ni bino batamoki vérité combien no bo. Bon tout na kaza nani ezaki na na mutu soki bwana manière faut avanda na mutu na ye na ye na se servir na kitana kasi azana salana ya yaka riti ya boboto tu vis tita mama rester se bele bovanda oh là là nazara awa Fatima avanda awa o mupanzo ndeko na ngai ope koto moseka ndeko nanga pe susu ndeza na ziranga na kota na zwelo ndenge ezalaka talaka yo ya boboto fanya boboto boza motema malamu makasi yaya za kimia
toyembi bien Fatima ndeko na biso surtout bandeko na ye le saboteur de la famille ata toyebi bien te mais tosepeli koyamba yo te problème eza te problème te merci mpenza ok TV boboto yeah leka next second tango na pasi nanga nakobelela yo nkolo tango minyoko nanga nataleli yo bébé oui chérie nazokende mosala déjà sekoki nazokendeke déjà nazota 2 minutes tosolana oui nazoyoka loloba mais kozwanga ntango molai te mpo naza déjà na retard barapport na ndako eleki ebele ah bon na ndeko koyoka ngo na bandeko supporte ke tant que mama c'est-à-dire nga moko nde napungisi babiju nango na ndako babiju bambongo ezobunga biloko ezobunga balobaka na ngai namonaka te bozosala bongo kaka mpona moto akoti na ndako ezosala bongo te mais siko nga moko place natiaka babiju na ngai na remarke ke babiju na ngai nyonso eza te Mireille nakoloba nobona motuse mpo era mosala ekoki zala mama zala na motema monene benga bana novandisa bango tuna bango nani oyo akoki kozwa babiju wana comme ça na retour ntango nakoya opesi nga rapport toyokani Mireille c'est bon merci mama tika pardon tunanga bilamba bapesi nga na mbongo mpa camarade nanga Fatima la belle Fatima nde pa biso wana pembe tika mama eza Fatima bilamba nde apesi nga bilamba na saki ya kitoko namoni bakoyibanga mama ta telefone te telefone Fatima apesi nga Retifi mama koloba bote ka mwana wana Fatima la belle wana apesi nga mboku tayebisi nga nde eza boye okuteli wapi kutu nde eza nako Fatima yebisi nga ritv na pangwisi yo ma miso na okutanisa yo na Yasmine Makiona abiso kana kutana Yasmine mamesili pe Yasmine na kozela musala pe en plus aza bras droit ya Pamphile Pada Liso Nzambe image ya solo adorable zap adorable mana nga Nzambe na mwana oyo adorable mama adorable zoti aza ngata ndako bebe yeka yeka Yo yoga makambo eza awa mwana na mwasi ya pembe. O mana oya leka makemba pana biso. Soka leka makemba toka ngele makemba. O mama na okena nga sute na olala na ngai. Kemba na papa na divan. Madri na okuteni wapi? Mama na ye. Nina boye ko biloko nyonso Madri ani Fatima. Oyo no mona ngai te na mona Madri na nga kala. Te awo ya ebisi. Apinga bilamba na saki o ndi mona bumi mpo ko ina telefone o. Kasi bimisa mona toto. Alinga bino mingi bino surtout boza bana ngai. Oyi komosanga pasi ezaki na ndako biloko ekomobunga makasi. Ebanda iba kaleson. Ekomi mbongo lelo ba bijou nanga nyonso na ba argent nyonso na lataka na tika na ngoso atama na tika kana eloko na lati na kingo na nga. Oh jama ele te ya. Eza ekobunga. Na akize mutu te wa yibi mais na oyebisa bino biso nyonso nde tozaka na ndako awa ke na ndako biloko ekomi kobunga nayebi te mutu azoyiba ngo aza mutu ya ndako ngai nayebi ali mwana ya mboka mama Milei oyela na ino na makanisi ozongesa bafilime uta yo oboti bana oyo misato te obengisi ngai na ye yao na esika moko te na yo kolela mbongo oikolela mabiju oikolela bilamba sika awa na makaleson uta kaka mwana oyo ayei ngai ti lelo na yakana kande ya kaleson ya koko na ngai ye koko na basoutien avo ozobaka bakaleso na basoutien na yakana kande soko oyikopesa basi no so oyei awa bino bana ya mboka bwaka makambo ebele oyikoka mama makambo ya mama te navandi so ate po akize mutu papa ngai na yakana kande ya makaleso ya mwana oyo ndenge ese ebunga te lelo avana basoutien bakamba te oyikopesa bamakango no nayikomona okotelemaka na bana ya basi Milei akomi kaka komona soki asa atelemi awo bana ya mpe alingi basi ya mikuse mwana
kala boka sokonga ni ikoloba na lingi yokanga monoko na yo oyikoyoka ngai nalingaka po yo te songa na ikoloba fo okangaka monoko na yo oyikoyoka ngai nalaka na kanda ya makalesoayo mama ngai navandisi réunion oyo te mpo na yo mama nalingi sola na bana ngai mama oyo ozomemanga eza bongo te tika ngai nalongwa kati ngai nalongwa longwa na yo tika ngai nalongwa oyo apembe anai na kati enyi yo obongisaki sotia ya kulele nini lakisa ngai eloko oyi na kati ya pembe na ngai nayi komona milei ngai nakei tika ngai komema ngai na kuluze te Pardon, olanda nokoko toyebi bien koko ndenge azalaka omoni yo libongo ozosala eza ezoto mikie kasi koyo ya ngai ya monene mosi nazwi yo na maboko nango mibale nakolia yo nakola manga na minu kekekekeke nazwi mokoko na bambi moto oyo ozolingo meka ngai yo mwana Antoinette nakolia yo na minu na ngai oyo nalie yo mpenza boye ozomekanga maji olingi osa ge nga na oyo na ndako oyo totala ngam na yo mokolo ndako nani okosala bilai epa na nga bilai epa na nga tala ngulu oyo na zemine komati na 12 mwana nga nakufa tala mami wata tala meshe mama emo ofosola na koko babiloko akomi osala papa grand frère ezalaka azokokize grand frère na makambo ngai mutu napota bino ngai ne mutu nafandisi bino ngai ne mutu naosola na bino nakize mutu te nalobi ke biloko na ngai na ndako esali nini mais koko ya kotala na basous-vêtements grand frère alataka mama lokola ozala na posa mo na sous-vêtement na lati lokola ye koko na nazala na posa mo na sous-vêtement ya lati ngai nasani ntango baproblème ezanga te le problème le bolamoki problème lelo problème finalement oyo nazali nango mposa naloba na bino nalobi déjà esangai kiti makolobele mekosila moyibi asa ye koko esili makolobele mekosila te grand frère cha mosi cha vare cha mukutu ndekese mukwanje umbe pakapaka senyora mukundri ndri chana mbongo charana bato Patrick Mbayamba nzambi na ngaya shada batu na mukeri na ndenge nazomona ozwana esengo isengo mama bana basaba oluka bana bazanga katanda ku redifi pe avute oya redifi noko mama social noko sana neto ye nai winoko ye wazo benga aye batenge ngalo za byao noko no le na olamba la tuna adorable ya wenze otina le bakeng na wenze asa ye deja te na eto tanga mo le landri ya otina so bani soso soso penza soso nuna sombele okutu ko o ba ve olingaka wana na tinda sombela na vin mikolo bando okomi na mutu nwana na moi okomi somo Patrick Mbayamba ye nde penza na paranka kaka ye yebisinga papa ndenge zawo nakopesa yo abanko shama njanja kurepase yango na marteau mais ça ka flash nda saringaye yebisinga ba surprise zari ndeko na ngoko pesa bakabazana ngwe merci kasi na zana adorable na lamba adorable ya tusi tofandi ya libanda tusoro na leki na ngani
libanda te mama nazotuna omoni nini loba nanga Miguel adorable maladi makasi tia pardon so ata mbongo ezali kopesa biso komsalaka esambela takisi tia pardon natika adorable bien te adorable fièvre merci oti bate tukesha walina libongo na mutu na yo eko nini yango ngai napesa mbongo nde ngai na yo na likambo nini le moto nabomaka tata na bino nga moto nalobaki mama na amvute mobali akufa ngai naboma oya ngai oni butu babuye siko kosimbanga na etationi pardon mpo mama ya miso no kolela mama bino loko alela biso ndeko na biso yembe akolanda nasakaka mikolo nyonso loba kaka ngai na yeba likambo makolo baboye te nakosembama komisanga mikolo nyonso mama toza mbongo awa mpona nini tolongoli ata 5000 kwanza mama opesi ye po ke kovivre nango asombaka me mikili tokendeki hôpital kokoma na biso na hôpital docteur ayambaki ye malamu asala esengeli asala mais docteur ayebisi biso ke esimba te esemi wana elongoi eloko na koyebi biso mama nzambe moto apesaka nzambe mpe moto azwaka tosangisa makanisi entre biso mwasi na ngai mpe bino libota mpo toluka elongi na nzambe totoyebi ke ntango tokoluka elongi na nzambe nzambe akofuta yango wana likanisi oyo ngai napesi tosalela yango na motema moko mpe makambo oyo ekweli biso ebima libanda te eza kaka kati na biso kati na ndako mpo nayebi ke ntango tozozwa makambo na biso kati ya ndako mpe komemaka yango libanda banguna mpe bakokota lisusu papa Bokilo limbesa ngai na ino na kati yo maloba te ndenge oyi komona ngai Bokilo na yo awa nzambe apesi nga kaka mwana moko milei na ina mosusu te moko kaka na libumu oyo alalaki kaka milei lokolo moni alali awa kaka milei te mwana ndeko na ngai yo bayi kobenga Nicole Nsimba watumwa sikawa yali na poto avanti na libala na ye malamu ayi kobota bana ne pona nika koona ngai pona nini ka koona ngai papa tango molobaka kombo ya Nzambe asali Nzambe azoi Nzambe soki asi apesi Nzambe apesa moto abotola wana yali Nzambe yali batoma pe basa koteli mwana na ngai na libumu ngai loba na yali lokele te ngai na kokenda koloba sikawa milei Mungu wa huruma banduku mishi yo kama ni fani aye ngai nasala ndenge nini pona mwana wa yebake oyo nde mama na ngai na ikoloba na lokola libumu ya ebandi kosala opasi na balabala oyo na ikomona motsani na Nzambe moko wana ba ikobenga soki profeta intégrale dianyongi tokenda lokola libumu ya dipasi papa basambelela alingi te sikawa ngai na ikobima kaka lokola mama moko aina mwana me aiko kengela mwana te boye ikobimisa ngai mama Zoba Bokilo Fero Makenene ndeko na aina poto kuna na Alemania kuna sikawa ngai bakotuna ngai mama bongo sikawa mile yango kaka makambo makaleso ebunga ngai makambo ya makaleso wana telelo Bokilo soko yebite kaleso ebunga kia na ndako awo soko yo yebite lelo ndo iko yeba kaleso ebungi awa na iko mona kelele te mama zela na ino ngana six e komi mabiju sikawe komi na jemi yo ba mama na mono zo na kondimate ngai yoyo mi yo uni mtoto lokele na ana konjima te me yo yali na konjima ebimi pona nini yo moto ya konjima menga na solo to sambela nzambe te to sambela ki deja Nzambi na koka lisusu te ato iko loba ngai yo na yala na konjima Nzamba iko mona na lokola mwana oya mokei na hospital o jemi elongo Nzambe alaki mama sikawa nde Nzambe akafongola miso ordonnance ba pesa ki ngai pa docteur ona sombela mwana nanga sa komi njoto ba pharmacie akomela mela bakisi sina ebiso mama sitolokani ono ba lobesa solution ali de solution na makambo iko leka na ndako nde solution oyo iko mona na ali solution o ngana iko lobe ali solution milei choma ile ko mona na ngai o choma ile te pona nini ko mona iko mona pasi ngai na epsaki ngai na sangana kana ba mama ya homa
omonaka ngai na bilamba ya bamama oma te basi ya sango oyo basimbi angola wala mwasi oyo ya mobali lokola libala ekosimba te mwana ya ndoki aye yawa kenda na ye na bamama oma bakotikela lopango oyo mbongo nyonso oyo otikali nango biso tunavuma oyi koyoka te ofandi kaka lokola ebebe moko boyi kojangaka bana oyi kosala boyi kotia ndoki na kati ya ndako auti mboka etali yo ngai na ye na likambo ngai na ye na likambo te okomona ngai joba soki na lobi ofongoli monoko lokola akolika. Oti bate tu kesha walina lipongo na mutu na yo eko nini yango ngai napesa mbongo ngai na yo na likambo nini le moto na bomaka tata na bino po makambo le bande ko expliquer nga ngona bande ko mona ngondire bazo kosela yo mais ces dernières temps na komo mona ngondire comme réalité RK na yambaki ondenge mama nyonso to yambaka mwana na kati ya ndako mais ba jewa mike oyo zo lukosala ngai RK yebaki ngai na zama kilabo oyo troisième zemi na ngezo bima na ndako banda yo ya RK yo na yebisi yo déjà que keba etikali mukie na obenga na ndako na ngai po nazomona na bandoto na ngai episo na loto kana sisiko loto zemi na ngese nini ebimi etikali mukie na benga na yo na ndako na nga po yeba soki papa na kolinga te ba benga no nga na kozwa bana na nga na ke yo na papa no botika na yebisi yo ka bongo lelo na sana tonalita oganga te po na otomela na kisi na okabete soza ndoki na yo banda kozonga koto muto banda koliela akuna tika kolia bana sangana biso to abiso nyonso nde boza bebino boadi aba maîtresse boyebi partout place to kotaka boyebi place to kendaka place a moi mwa nganda moi ndenge zalaka ya mwa bato wana bapia bana place bayaka boyebi ndenge asa boya ndeko na biso si to kote na kata masosi ki to kote na boîte alors mutu mo beta zala kanda na muninga soki ndeni te bolinga pe ya sani abima liboso ame uya ya oyo kanga nde na oloba yo kanga nga ande na oloba kolanda Fatima te po Fatima o distraire yo ya muto ba distraction ozolanda okima milingana te po yango nde mutu bando benda ba mibali ya cigarette kuta okime bosko ya noir olalaka oe nasi nde nayebisi bino nasi boyo kanga yo muninga leka ebola c'est tous les gender mutu mwa bombele gender tokazaki gender na nga kala lingi ya mutu asika munoso akodaka ameka mutu asika mutu asaka za différent to na toka nde moko mais mutu asika za mwa différent ya monde ezabula ko utambola moi sila ko utambola fo wula sa ozo tambola ponga ni nazo bina za sir na bana nanga ondi nazo bina za bango ana usi pa Elka nazo bongo ni ngondi mangati papa esa ki erreur to benga o upe benga pona oyo pasa na pasi la pasi tout pangu sana maya papa tu sais très bien que maman couche dans l'hôpital là je croyais très bien que nous on y a on s'en a fait consoler papa ça c'est quoi ça pangu sana maya biso bana solo ni na no pangu sana maya biso les souffrances à moi ici là même attention la pension après le 8 après le 2 s'il te plaît s'il y a moyen
s'il y a moyen, on peut s'en bon. Dans sa bagage, d'accord, on doit voir la maman. Les gens ont fait dans le village qu'on a qui est dans son maman. Sois calme, sois calme. S'il te plaît, papa. Mon fils. Jusqu'à quand, papa? Mon fils, sois calme. Sois calme. Et là, on a reçu. Il y a des bossos au bout de maman dans mon bail. Et ça passe. Après, on est au coup de bazala qui a bazala qui nous a maquillé à moko. Et l'eau comme on peut cabonana exacté. Elle quand on a reçu ça dit moi no yangai ya mobile. Wali chef de famille. Zala na motema molai. Zala na patience. Kokola yangoyo ozoka. Kokola yangoyo. Lelo yo atanga papa no na sa susute. Ceux qui ont la patience, na yebi na makamoni sozo le kanaka tanda pour moi na. Et autres qui s'engagent sur ça na passe. Mais que voulez-vous na ko sala nini? Na ko boaka nani? Pe na ko songa sana na bino soza bana. Zala na motema makasi. Zala na patience baza ba ndeko na yo. L'autre jour ekokomela ka yo. Okobanzaka amakambo oyo papa azaki ko yebisa ngai. Yango na ko yeso mwana ngai patience patience patience. Maloba to makaniso so kanisa no zonga mboko na peso mbongo atike ngana zawa na te. Est-ce que ozoka ngama kamna so balo? Est-ce que ozoka ngana zo tuna yo? Na lingo pangusela na mai no misu wana na boyi komona na banzi oyoki makamonga na bisimo. Moloki alinga mebisa via bana batwe nazokata makada mtota pamba makanise tikale pa yango bila bakoya kotutanga na bombi vérité te na lobike na lingaka yo bobo isanga itinuki bokoya kozanganga. Na ngamba lebele na ndaku na yeba comprendre kate na zonga kaka chérie na zala kape mwana motesi na linga yo tikonyo kulanga bapasa we sonye chantini akanga na santi mana ye akutanga na bilengi na ye na batendresse na ye je suis par terre maître John ya nanga linganga lovenga console bateleki ibule lolo biokoma pigeon ekosimba te eputa identité na yo yebana na mémoire na ngai koza moloki wanesa ba mascara chantini ngobila mesa na se na ngai ba defano ye bébé ba qualité na ngai e bayo ke to salinya munya muyo koma pigeon miso ko funla ka koza moloki ngamoko na ye bio bien kanda inongo ya mana linganga na venga kosole pendeleki bakwase batika kono baba wena kate tere balingo na ngai mobeti na za futer bonino jatilingo binanaka soki bakotisi yo awa okokata banjati soki balekisi yo awa okobima ba oge soki balatisi yo vares okosimba batushe ngobila basemeki basemeki nalandenge na misino nemapamba bana kokanisa bosodoma motambo mwebele natamboli partout na komaya nemonide oyo kokani na yo chanti ningo bilananga nagodelo fombo maestro naye pardon kanda inongo chantini ngobila bolingo yanga na yo eza mokano nkolo baloki baye kokota ponga na yo lelo tokabwana walanga na po chantini ngobila mbaka bolingo yanga na yo baboti
ozotala nga bongo otalanga nga nde nasaboye pamanoka otoyoka na obien otoyoka na obien ndako na nga naza na posa ezonga ndenge ezalaki banda mwana no aye na ndako nga nazokomprendre te basebi bande banda nango kolongwa nge banda nango kolongwa nga azalaki boye te epuis nazolota ye na bandoto na nga koma moto aza ndoki te nalote na ndoto na ndenge kindoki yango mpe nga nazokomprendre kaka bino kaka nde bato bosomona mwana ngo ndoki ngai tatale nazomona ata ndoki esili moko ndoki nazomona ngo te moi juste kindoki yango eza mpe mira eki zala na mama moboti bon donc ngai nazokosela ye nazokosela mwana ozokotela mwana na yo donc makambo ezoleka na ndako yo ozomona ngo teke ezalaki te liboso mama no azwa ye ndoki yo mpo zwa ye ok ngai nde naza mokolo ndako nalingisi ye na ndako te ubie nga ubie ye lokola okoteli ye olobi ke mama na nga akoselaki ye kindoki botikala bino baye na mwana nakosamba su jugement oyo Mireille zala mama moboti zala mpe na motema molai ok zala na patience quand même bandambula nini aya na ndako bandambula ni mwana aya na ndako ntango mama nanga bandai koloba na bandai nazalaki pour ye nakoma mona ngo komi réalité yango nakomi sikokomprendre lokola okoteli eza problème otala na ngai na ye soki nani mokolo ndako donc na décision na yo otika ngai mokolo tobalanaki toyokanaki bongo eza na pasi eza na bisengo mama tokofandaka pasi oyo tinga nazobimisa basemi na nga nde pasi toyokana ngano yango wana pasi oyo toyokana ngano yango wana te estce oza mpenza na épreuve épreuve eza banda ya basemi na nga ezolongwa yango na épreuve olingi épreuve eza TV obima motikeli nga mbongo te obima no mpo ozoleka oleki na owo ozokende donc fo babenga osu yaya oyebi principe ya ndako te afo bima otikala otika mbongo nosala elobi eya mpe nyonso te mai oyo kokata ndambu nao bon problème te otika mbongo so na ye naokende opa yani kitonga petit cobetox naa na barendez-vous lelo ebele fo nakutana na pixer nanga mobo ya propre babranche ngai Claudine Mikala mwasi alonga lufu oyo alala asu lwanda atakoma lufu mpona mbongo na opesa plus 3 oyo bango bapesaka yo nga na RTV fisage ok nasepeli apres tout so oke kuna dudu tiaki susu ndenge aza boye atiaki yo miso alors ndenge ozana donc fo yeba soit sage ka nde olobi mais naopesa oyo bani yo namoni olingo obima na biloko te fozala nango na saki fo ezalaka moto moko akusa ata apesa mbongo ebele boboto ata bapesa mbongo ebele ya maladi ezali fo kosalelaka balegal ozoyoka ata mibale otie moto abangisa yo te zala courage ka ndenge ozalaka yaya naosipa no makasi mpe naolinga problème te naozwa ya yo te naza dea nango na saki donc monika nde to aboye toza basi en plus yo eza ya yo donc nakolinga te na utilize yango mpo nga dea naza nango na saki en plus mpo na yoka nde na obranche fo tokekuta na papier ambassadeur ah bon so nake oto na ya lobi fo tokekuta na papier ambassadeur c'est bon na yokaka mwa mobali wana marie tout mais nayokaka ye nasepela ne makasi papier ambassadeur basinga pesa tala te ah bon bwebeni we papier ambassadeur oh non 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 nga mpe na obeti opa coach pa foudre coach okozwa bato bakonyoka mama serikali kufanya nao katafari kusaraba sikubana karibie bakufanya report ya mama pasa sema kwa yuri nde place na bangu kuna eyule suni joyeux bon Viti bongo wa mama le TV donc mama yono bejo bon galme noko yuni mtona kwetu bwendeni bon ngana okina ngati
nayaka mpona otika biloba bilola okende tokofana te mpena tosola mwa ndambo na barendez-vous na wana okekuta na sek didi fizoni noko sek didi sek didi akabushkop fizoni naza mpena na ta mingi aumela te mpona okende na naposanaki ozwa mpe bakabelo langa na kikolo pa na wenzaka tinto epa nana shamba wenzaka tinto epa nana shamba mogroso mwasi akendaka chine na ne moko 6 fois 10 fois 7 fois 8 fois 9 fois na mwa moko mama nosula naona nokoci noko na yeli oveste yango oveste na yeli yo nasombeli yo ya mwana mama msu omonanga ozolala ndako tina doki nde eza bongo fatima na bandede ya makama mosala wana na oyebisa yanga mpo azwela ngai asa zwele deja mosala yango ozomonana te te na bandede ya kosala na boite fo monana na boite yango ozomonana te oyo ezali ya moto anyongo asimbisi yo to yangani yanga bokonoko nde na okabela retive noko wana bokeli yo soki mwana na ngai nasana moyo oyo moko te kosemba yo tika ete owumela ka tata na yo nalata eloko oyo kara mikoro oyo na eglize epai ya papa mies antonio bakomona ngai mikoro oyo bakokanga te mama nga na okendanga problème na yeli awa fo bando teka kovanda boye na ndako eza mpenza bien te fo bando teka ne fisika ata oteka ata mapa na padari ya oyo ozwa mapa o bando teka yango na ye mpona tikelo mbongo o bando teka mpo kovanda boye esanga bien ta plus na ochange okabelo to na okeka tinte mpa na shamba ndenge ayebisa yanga na ozelo mpo ekabelo na o yaya eza problème te eza malamu na bana koteka mais conseil na opesa yo mosala wana yo ozwi ezali tata na yo ezali mama na yo yango okobokolela baleki na yo na ngai mama na yo na noko toza na emutu te ana kati ya mboka oyo lokola yo nzambe asungi ozwi mosala wana simba ngo na maboko na yo zala na respect na bashefi nokuna na mosala oyoki ngai kobebisa mosala te tala nzambe akomosunga na baveste akomoyela noko na yo mbonga ngoyo ya merci nzambe apambola yo mwana na nga mosala na yo ekende liboso tango na pasi na nga nakobelela yo nkolo tango aminyoko na nga nataleli yo tango na pasi na nga nakobelela yo nkolo tango aminyoko na nga nataleli yo banguna na nga nzambe bakufa te nkolo babela te bakufa te kamona ndenge yokopambolanga kamona ndenge nakopambolama kamona ndenge yokopambolanga bakufa te Mon frère. Frère. Oh là 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 là, Jésus. Oh, frère Célio. Molimo Nzambe vraiment azotalisa ngai quelque chose pour na ndeko. Depuis tozoya tina azotala ye, na senti compassion ya makasi. En tout cas, l'homme de Dieu parle d'une manière à une autre. S'il s'agit que non, tout ça le service, ndenge to mesana. Mon frère. Ozolela ni na balabala, mo mbali lokola yo vraiment va na balabala kolela. Ojite c'est quoi? Nous sommes deux frères. Comment on kolela na balabala moi mbali lokola yo, donc ça montre que tu as des problèmes. Et puis molimo na nzambe azo convaincre nga que tu as des problèmes et puis des problèmes sérieux. Et je sais pas, est-ce que tu as de parents aux na baboti? Oui, pasteur. Bino bo prière. Bino bo sowa na nzambe.
Est-ce que moi, ils ont tout tourné là, Nzambe? Pourquoi les gars? Oh Jésus, non, ne dis pas ça, mon frère. C'est un moyen. Ah, au final, au pas maman. Non, mon frère, écoute. Oh, mon raison, on vivra. On souffrir. Non, on vivra pourquoi? Nzambe, les gars, Papa Nangai, yo que l'homme on a ipsayu, bainyoso, bakuta na yi, bomo ina bango chanza. Zalani likia. C'est vrai? Maman, non, c'est confié dans Nzambe à 100%. Toi qui es dans le village, maman, on a confié dans le village, dans la capitale. On a maltraité. Kolela boete frère, Nzambe otika ote frère. Ozolela boe po nini, Nzambe jamais tika ba oya ya, ça toujours sima ba oya ya ba luka. Mon frère, écoute, est-ce qu'il y a moyen nakutana ba parents na yo et ko permettre toujours moi temps ya au solana bango et puis ya ko soit ba prière na yo ko solana na tina maloba na Nzambe, est-ce qu'il y a moyen vraiment? Pasteur, l'enfant da papa na ngasa Kokuta na ba parents, c'est pas un problème. Et le papa Zate, non, mais un jour tu peux venir. Non, côté là, déjà tu as des problèmes. Et puis, je suis convaincu. Lobby te organisé dans ma frère parce que Bicho tout ça battu à l'église Amiel Patmos. Toujours travaillé, on a passé au Bruno Cosme. Mais que Dieu fera grâce. Lobby to les cas, na partie tout bon ça tant les cas tout qu'on soit na parents. Mais sois fort parce que la Bible dit. Mon côté ailleurs pas na ya zonga ndengwana. C'est comment tu te comprends? Tu ne vois pas qu'il y a un nez. Eh, là, on va lui parler de laisser les choses du mobile. Voilà, ça siko boleta pe ba Maria wa tosala veste nyonso oyo esenga mpona bote ya mesa boplaka manzaka tosala manzaka tosala barasta tosala bacoche baapplication ebele bamarie siko so moto aza mosika ngai ya ozwa ndenge ozwa ngai numero ya facile eza 930 43 eza na via 930 43 01 52. Ok. Très soukam. Mais à qui faut quoi? Maman, ça bien? Oui, non, bien. Quand on est à bout, on a aussi nos à comprendre, donc, dans les lourds mots poussés dans le verre, il y a qui sont repris à moi, pour 3 minutes devant quelque part, tout soit sur le monde. Papa, oyebinga te komona ngata première fois, yo yebinga. Yo nga to yeba nitenga na sala ba otanga siki. Mais comme ça on va koyeba nyonso bandana ba différents rencontres. Ça on va. Te prendre tes numéros na ngapesa téléphone tu numéro na comme ça bien rapport. Nana ba camarade na salon singa te pene téléphone. Pour se mettre que te pesa en canon. Pesa un téléphone tu numéro pour si te pene na ba camarade na ba yuti kama na salon créer, les ba salon c'est tout. Mais franchement, on a peut-être déjà dit ça au papa, au moins moi ils ont ma casse au l'extérieur, non pour ce numéro. Comment on a? Ritv, hein, côté Ritv, comme ça bien. Ritv.